Ma mission TV, le miroir du monde. soki bano te mboka kokufa po biso bakolo tosi tobebi kobeba na moyibi yango eloko bakosala bakoyeba te te eloko motuya esengelaki na ya koyebisa bango te etumbo bakosala oyo yali mpona kongo ebonga mboka oyo bato banyokwama soki babundi boye te bango mpe bakonyokwama naye kotaisa bango te na bomoko na bango balemba te bazonga nsima te nayebi te bakonyokola bango bakobeta bango bakopanza bango bazala na makasi bayika mpiko na telemi na ntambo na kei nakozongela bango na pokwa awa na makambo akoba te naye kopesa bana baleki makasi bango bato bakoba po eloko eza ya bango eza ya ngai mais honorable omoni te ke yo ozali député provincial mpe national mpe lisusu ozali cadre ya lamunational bayiba ngai provincial omoni te ke la présence na oza cadre ya lamuka ekozala politisé te na ye ntango batambolaka moko rosi akufaka tolongwa makobanda sanef na bango te na ndako barosi ezalaka politisé te pwani na ntambo wana bango makolo moko bakokundola liwa ya rosi banda sanef na bana bakimisinga bambango na meri mpe matao moko wana yi politize te lelo ye politize na ye kopesa bango makasi babunda wa etumba na bango eza elengi babunda eye politize te na ye kopesa bango makasi te awa toyeli makambo ya mbongo bayibi kosangisa makambo te ana bayeli makambo ya mbongo na bango bayibi biso yango to awa pona ko dénoncer comme tel to ko tuna bayebisa biso nani yango azumo ngwana 15 millions de dollars sika bapesi bino ngenga kokota kati pote botuna mais bapesi no ningisa te toza na porte tokozela soki bafungoli porte tokokota po tuna tokuta na mokonzi na bango nyonso tu numéro 1 inspecteur général de finance ayebisa biso mbongo wana nani abimisi yango ezali na banque nini babisaki yango mpona nini epi mbongo wana basaleli yango to ezali soki mbongo wana ezali bazongisa yango na kesi ya leta. Ma mission TV, le miroir du monde. Juste calmer. On a les bonnes journées. Les soupçons là. Ok, biso toza jeune activiste, toye awa l'inspection générale awa pour réclamer 15 millions de dollars mbongo ya peuple oyo bungi na présidence, l'institution présidence de la République. Tozali ma preuve nyonso tosali ba verification nyonso réellement pe tozali na ba preuve mosusu keno ezali na ba inspecteur oyo bazalaki na contrôle bazali ya kokangama pona nini po bango basalaki ba enquête po bayeba vérité et pas imbongo wana ekei toye na inspection générale ya finance po aliyebisa biso vérité mbongo ya l'État eza mbongo ya population awa tomoni balobi gratuité d'enseignement gratuité scolaire awa banzela eza ya kobuka na misala eza ebele ya kosala na mbongo wana comment fait-il mutu moko oyo akoki kozwa 15 millions de dollars oyo ekoki koservir na misala ya mboka yo ozwa yango otya na poche na yo eza état de droit oyo baprometaki biso
lokola baprometaki biso état de droit toza na posa ya état de droit inspection générale eyebisa biso vérité sur 15 millions de dollars mai eninganaka pamba te toza na bapreuve oyo kena 15 millions de dollars ebungi. Nous allons continuer ba démarche na biso tokotika te ti mokolo oyo bango bako yebisa biso epai mbongo wana ekei nde totiki soki bayebisi biso place mbongo wana ekei te tokotika te tokokontinue bamanifestation na biso tokoreplie mpe tokofixe bajour nyonso biso tokobanda koya kolala awa ti mokolo oyo bango bakolakisa biso epai mbongo wana ekei. Hello.
15 millions de dollars oyo bungi na kesi ya l'État. Biso to yawa pona koyeba nani vraiment moyibi ya mbongo wana. Totangi kombo ya mutu te, totangi kombo ya songolo pakalate, mais biso to ko tuna toza awa na inspection générale ya finance. Ba inspecteurs généraux bangondi baza censé ya ko pesa biso rapport normal, rapport définitif, rapport ko l'acception que non mutu ayibi mbongo nde mutu songolo. Donc jusqu'à présent to ende ko tuna bango ba l'acception ba c'est vérité nani ayibi mbongo na kesi ya l'État. boyebi moto ayibi mbongo te kasi selo ba information bozana ke mbongo nde buna kesa l'État yango tina boyebi bongo ko réclamer toyebi tokoki kosala diffamation te toyebi moto ayibi mbongo te yango toye epai bato oyo baza kosala mosala na ba inspecteurs généraux ya finance toyei kotuna bango yango bazokoka koyamba biso to bafungola bayamba biso toyeba bosolo toyeba vérité nani yango atili bongo na kesa ya l'État mpona komisa mbongo 15 millions de dollars ezali mbongo ebele bongo wana ekoki kosunga mpona kotonga bahôpitaux ekoki kosunga mpona kotonga bakelasi ekoki kosunga mpona kobongisa banzela ekoki kosunga mpona population mpona social ya population alors ntango individu soit groupe moko ya individu baye kozwa mbongo wana mpo balia badetourne yango toboyi yango toye awa mpona kodénoncer comme tel te toye kotuna bayebisa biso nani yango azwi mbongo wana 15 millions de dollars sikasika bapesi bino ngenge ya kokota na kati po te botuna mais bapesi no ningisa te toza na porte tokozela soki bafungoli porte tokokota mpo totuna tokuta na mokonzi na bango nyonso tu numéro 1 inspecteur général de finance ayebisa biso mbongo wana nani abimisi yango ezali na banque nini babimisaki yango mpona nini epi mbongo wana basaleli yango to ezali soki mbongo wana ezali bazongisa yango na kesi ya l'État soki mbongo wana basaleli yango oyo asaleli mbongo wana akosuka kaka na kozongisa mbongo te epuis akorépondre na justice mpona acte wana ya détournement. Oui, akobakisa ezali boye biso tozali jeunesse conscient toza ba jeune oyo balingi mabe te na mboka ba jeune oyo bazo dénoncer mabe ya mboka tosangani awa ba mouvement citoyen différents mouvements citoyens pour na ko dénoncer et puis pour na ko signaler na population surtout ya kolandikisa mingi yali président de la République Félix Antoine Tshisekedi a lancé gratuité ya enseignement yo zo lancé gratuité ya enseignement mais ba mbongo ezo kobunga ba enseignement ozala servir na mbongo nini yango tozo telema eloko wana toyeba vérité mbongo eke wapi pe nani azwi mbongo wana comme ça justice asala musana lolenge esengeli matondo talisa te eloko bakosala eloko ya motuya soki bana te mboka ekokufa po biso bakolo tosi tobebi kobeba na moyibi yango eloko bakosala bakoyeba te te eloko ya motuya esengelaki na ya koyebisa bango te etumbo bakosala oyo eyali mpona kongo ebonga mboka oyo bato banyokwama soko babundi boye te bango mpe bakonyokwama naye kotalisa bango te na bomoko na bango balemba te bazonga nsima te nayebi te bakonyokola bango bakobeta bango bakopanza bango bazala na makasi bayika mpiko na telemi na ntango oyo nakei nakozongela bango na pokwa ozomona teke awa na makambo akoba te naye kopesa bana baleki makasi bango bato bakoloba po eloko eza ya bango eza ya ngai mais honorable omoni teke yo ozali député provincial mpe national mpe lisusu ozali cadre ya lamuka national bayiba ngai lamuka provincial omoni teke la présence na oza cadre ya lamuka ekozala politise te na ye ntango batambolaka moko rosi akufaka tolongwa makoba nde asanef na bango te na ndako barosi ezalaka politise te pwani na ntambo wana bango makolo moko bakokundola liwa ya rosi banda sanef na bana bakimisinga bambango na meri pe matawa moko wana yi politize te lelo ye politize na ye kopesa bango makasi babundawa etumba na bango eze elengi babunda eya politize te na ye kopesa bango makasi te awa toyeli makambo ya mbongo bayibi kosangisa makambo te bana bayeli makambo ya mbongo na bango bayibi biso
vous n'aurez jamais de soutien. Parce qu'en fait, quand il s'agit de l'argent, tous sont d'accord pour aller en cours. Ce que vous faites est formidable, vous ne savez pas combien vous êtes. Le Congo vous sera reconnaissant. Vous ne vous imaginez pas que ce que vous faites a un bon impact et ça va aider la société. C'est ce que je suis venu vous dire. Et courage. Nous aurons le temps d'échanger. En fait, mutuya ya kotama na biso lelo eza détournement et salami na mboka na biso 15 millions de dollars et bungi ka boye na caisse à l'état eza mawa eza passif. Donc lelo biso bilenge totelemi pour koyebisa bato inspection générale de finances ba limbole la peuple congolais sur détournement wana yango lelo tozotambola pour kozwa ba preuve nani ayibi mosolo à l'état parce que c'est anormal dans un état où babengi état de droit babiloko ba pratique aboye salema ba pratique aboye to bano monango na pouvoir à Kabila mais lelo Félix est à la tête du pays tozo comprendre que misolozo bunga et puis eza grave Félix azoloba elo côté donc il a pensa passi alors lelo biso tobi tokoya awa tokolala awa bapesa biso ba preuve une fois que bapesi biso ba preuve toko mobiliser population sikoyo to attaquer mutu wana moyibi wana aza voleur donc place ya ba miyibi eza na makala donc lelo toza awa tokolala awa omoni nini tokangi kadena donc bapère oyo bazosomba bakar bazolia bien bana bango na poto biso tonyokoma bacongolais tolala banzala bango badetourne 15 millions eza 15 km nde ndeko alobi ya nzela sans école donc eza pasi ekende na poche ya mutu basala bafoli na bango na baboîte de nuit na banini yango tolie lelo koloba trop c'est trop. Merci beaucoup. Ndeko Tony Mbote. Mbote oyo ngai ndeko. Kotambola nte ya kotomboka motu ye solo ezali nini? Motu ya oyo kotomboka oyo bozomona peuple congolais, activiste mais peuple congolais oyo batomboki ezali pona likambo ya 15 millions de dollars. Oyo il fallait bapesa na ba compagnie pétrolière. Batu moko boye na kati ya 100 millions de dollars. Bapesi bango 85 millions ba gelé 15 millions. Mais ndenge toza bo oui personnellement nazama na ba source moko boye ezola sanga déjà moyen na bimisa yango na poisse na minute ezate yango to gansaki marche oyo to e awa na inspection générale ya finance bango siko bapesa biso belemo wana parce que ceux qui totangi bakomba batu wana na ba élément oyo toza na belemo ekobima awa nde place repesa biso ndakisa ke non oui un tel moutazo, il faut ajouter 15 millions. Parce que 15 millions, c'est beaucoup. Et ça, on va passer avec la compagnie pétrolière. Mais il y a une place qui est pendue. N'habitez ceux qui, 3e, 4e bureau au Bozozoa. Et tu dis, millions, bah, on va détourner, bah, on va parce qu'on est déjà à la base, 4e, 3e. Mais oui, parce que donc Congolais, ceux qui va passer ma poste, ceux qui m'appellent ma poste, Azalaki n'a moi si moko, même si Azalaki c'est le bâtiment, on va rajouter dans 5e bureau. Yango je dis na bamba yibabo, yango le loto yi awa. Tobi, on moni ba tipo, na be ba type, o ba salara awa. Ceux qui ba yambi bisote bi technique, malgré na kata non violence, bango ba ko yamba biso par force. Parce que PGR n'est pas un PGR à Yambanga na force PGR à Zobimana Moutouranga bio PGR il faut Yambanga PGR à Yambanga bloc PGR et bon bango il y a 15 millions c'est beaucoup ceux qui te tiennent en haut na d'école et que construire ba école et belé ceux qui te tiennent en haut na banzela ndele to benga ba prince 15 km ya prince parce que 1 million égale à 1 kilomètre égale à 1 million. Ceux qui te tiennent à service à santé, qui est dans matériel, peut-être n'a pas bénéficier. Un peu de surtout la minute et l'autre, que a déjà posé ou déjà relancé gratuitement et enseignement. Mais ce qui va continuer à rouler sur la peuple n'a pas. C'est pas normal. On va le rendre aux awa, tu le dis que non. D'accord, il y a des plutôt la vérité, banane, tu vas zimbongo wana. Oh déjà comment il y a déjà des bateaux salabeux. Tu comprends même quand tu bateaux salabeux, ça va compliquer. Parce que la source n'a pas eu. Bazana 2 millions tu vas tirer là qui bango. Ah 2 millions, bah tirer là qui bango, bah cabo lui donne déjà le col à balier.
na ba 5e bureau na bango moyen ba recevoir biso exactement ba recevoir biso. Ma mission TV, le miroir du monde.